Ngomoka ba comédien wana ba créer actualité Pululu a télévisé le poison pour ka ba ki chaka Valéria Pululu ba pas longola amour mon bazaki non vers artiste. Et ça et bien information est bien place musu te maka pas ba comédien et kiri na bango les aboué oui que ba chelinga poison on a séquia tika ba jewana poison akangi photo na salle de bain alakisi na ba plan mo ya vomir tablo mo mundo ngabi poison yango ezala bongo te blague te ya ba chelinga bena poison ngabi bon après les qui nango te beta sous le sol là ti après na mo la bena ba to bisa vidéo la pondi vidéo à ça que mission mo ba les poison comme sérieux et comme sérieux après avec et comme bongo ba tu poison dans ça là on te batika le bloc bongo Pululu franchement Pululu la comment so moni Pululu bo senti que na mutu aza effrayé na maman boye on senti dirait aza abandonné. Et comment il y a Pululu, il y a un matin, il y a Pululu, il y a un bébé, il y a un bébé. Chico Pululu, on a confirmé, Pena qui n'a pas confirmé en vrai. Pululu, le ballon, on a tellement de pages, je me souviens, Pululu a couffé poison, Pululu boye, Pululu a couffé na poisonté. On a confirmé, Pululu a couffé na souci. Ah! Oui, il y a Pena Pululu a couffé na souci parce que qui moutait mon bébé, les guitons dans le milieu, comédien. Qui moutait mon bébé et les guitons dans le milieu, comédien, c'est-à-dire que Pululu a combien qu'on vivrait pas comme oh Chico Pululu te bien. Pululu a combien qu'on vivrait a comment se sentir abandonné, abandonné partout dans tous les comédiens on a mon baoli là on a bazar mité en mabé et belé na mon baoli là na baolanda Corbia Eric et cinquantenaire bazar mité en mabé quand à moi son nagi bena ndeko mon propre ya Chico Pululu ngana ndo bengana muso na cinquantenaire wana c'est fan ya Pululu parce que ko abandonné Pululu te et ça monde ya ba artiste ne ba abandonner ki Pululu au monde par rapport à Banzonding na bango bané ko benga son Pululu te na ba chaîne belé ba lexi mange un Pululu lelo ke ba la pour mange un Pululu wana parce que là jamais ko tala ba théâtre na bango to mona so Chico ta tala ba théâtre na bango par 20 modem tando benga Chico on a sincère à présenter amour mon vrai et pas Chico pour toi ba abandonner tout mon cas ya modèle nous a tout un même modèle tout le monde a toujours le monde comédien mon côté mais na Chico Pululu parce que voir même parce que la groupe ya mabe pour na ba kita Chico tina se lelo balongi yango lelo Chico ya kufi c'est il faut pas se plaindre ba les latin parce que la ba campagne mabe voir même ba producteur batika ba producteur ba abandonner Chico na bandenge nyonso na bandonding na bango ma producteur pena sali film boye non Chico azalate parce que lelo yo na kufi to lobani botika na ba film na binoti mais Banzonding ya lelo est-ce que cachette au commis filmé na yo au bengi muto azaki proche ya lungo elanga moi tableau moi ya lungo elanga caché ni Chico senga et ça qui muté mon bé par rapport à jalousie à ce qui jalousie à cité ya Chico azaki nango jalousie ya kombo ya Chico par rapport ndenge koma ki likolo tout monde ba bundi wana ba ko esaka Chico na mabele qui muté mon mabele qui trop na milieu ba comédie qui muté mon mabele babundi ba maladie babokela Chico ba maladie bakosa Chico azaki impoli bakosa Chico azalaki boy ti lelo to moni Chico yo kufa et ça na monter ba poison pour déjà Chico akufi na souci akufi na souci ya kimuta mabe ya ba comédien o ba linga ntel ba wela kanini e bele kasa ba wela na moka ba code ba wela na makolinga basa na Facebook a s'imposer style mona Congo o mutu mota ko boyango o mutu mota ko ba non a créé un Pululu belé l'automoni un Pululu belé l'automoni comme va jouer Kizengi c'est grâce à Pululu et ça monde boy oh songa na na poto ba mécène on ba congolais ba congolais photo mais un peu abandonné non ba comédien oh grâce na bino ndeki muté mon be o komi et comme ma casse na millier ba comédien grâce na bino oui, grâce à la poto qui moutait en économie. Bah oui, là, bah $200 ya ba code, bah $300 ya ba code, bah voire même bah $20 ya ba code, bah tinde la ba. Le moment le comme million euros mona bah comme na ba kisi. Bienvenue chez Grace Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grace Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C
et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, fidèle ami abonné, Balandi Elenga Congo TV. Très chers amis internautes, bonjour et bienvenue na chaîne Abino ya Muneno yo o naza na coutume ya Roloba RTNC na bango. Toujours dans le cadre ya Rosalanga plaisir ya roye ba ki bozala vraiment belé pour na la moi biso Tracy Mbelenga Pro Claudie Diasuka la mignonne, je dis un grand merci. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Madame Grace Mandela, la patronne, la pétrolière ya ba pompe sans signon sur la griffe ya GMG Asflo. Madame Grace Mandela, je te salue énormément de là où tu es. L'homme noir, Gloire Zake, c'est Montréal. Balobi, réalisateur, a filmé un film à Yéchou. Voilà, c'est vrai. Mingi Gouter Olobéate. Introduction dans Olobébélé, peut-être parce que dans l'attaque déjà émission, vous avez déjà tout compris. Vous comprenez déjà beat. Il y a émission dans la Binon Lelo. Bon, moi déjà, nous avons Lelo pour ça l'émission. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Un certain lundi 23 décembre. On nous appelle à 6 h du matin pour nous informer que l'artiste Pololo a confié à Tiki Bisso. Tokota qui m'a doute, Tomi Tony, ils ont fake news, ils ont information à l'okutate, tout ça les recherche, tout le monde qui a vraiment à solo Pololo à Tiki Bisso. Oui, ça les vraiment passe dans le thème. Tout le monde est abattu, que ce soit sa famille artistique, que ce soit sa famille biologique, ses amis, ses fans, Nabisoyo, la presse, tout le monde. Congolais Mobimbaza abattu au monde à jeune talent ou à Pololo à Tiki Bisso. Pourquoi Kaka et comme la Kaba comédien? Espace à une année, tu as enregistré 3 morts, tu perdre 3 têtes. Papa Mounderi, tu perdre Maman Mindondo, Lelo tu perdre Pololo. Ba mort oizo comme la bango. Est-ce qu'ils ont mort car normal? Qu'ils ont mort mystérieuse causée par un mort quelconque? On essaie de répondre à toutes ces questions. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Kaka bango kaka ba comédien, côté mbasu, côté poison. Lelo météo ana hôpital tisikoyo. Le coloane izaka ya kovimba mbasu zo continuer météo. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Lors de ce film, il a fait ça, Maroula Mokonzi Mbote, n'a pas été campé au solo là. Tu as analysé les comédiens, particulièrement dans le Lelo, Pololo. Papa, Amaroula Mokonzi, bon. Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, on a battu la vie. Lelo, comme on a artiste
comédien Chico Pololo atiki biso tango yoka ki na message wana tango yoka ki lisolo wana place ozalaki esalaki non ndele Ouais, non, qui appelle wana vers 7h, appelle wana coach mtabenga masananga blanchi je t'aime, mtembosa benga po ya mibale. Masananga i fona ni pire vient na fondé KBR en Suisse. Benga na appel normal que non, est-ce que c'est vrai Chico pour la Koufi? Quand moi commence à nga passe na mo mesana ba appel à 6h à shop, l'autre fois j'appelle appel à 6h chaque marginal à Koufi. Aujourd'hui, c'est Chico Mpululu, on qui vient na partager même parler pas papi kader mamba na kitambo papi kader na poto ai mamba na loba na kitambo to partager parler mon konga yé papo séant na kitambo azaki tout monde vraiment azaki vraiment bien azaki bon. Voilà Bob Bosongo, l'homme le charismatique et Bob Bosongo masananga na solution pe solution zeke masananga Jean Cité Ndafouamba ba moyen Ananiko dia de là où tu me suis, je te salue énormément. Alors Akufi non anigno juste. On Chico Pululu on a confirmé pena qui n'a pas confirmé en vrai. Pululu le ballon Nathalie n'a pas page mususu voyez Pululu Akufi poison Pululu boye pour la Akufi na poisonté. On a confirmé Pululu Akufi na souci. Ah oui, eta pena pour la Akufi na souci parce que qui monte mon bel guitare na milieu ba comédien. Qui monte mon bel et l'équitro na milieu ba comédien, c'est-à-dire que Pululu comme qu'on vivre pas comme oh Chico Pululu to yebi. Pululu comme qu'on vivre a commencé à faire abandonner, abandonné partout dans tous les comédiens on a mon baoli là, on a bazar mité en mabé. Et belé na mon baoli là, na baola nda Corbia Eric et cinquantenaire. Bazar mité en mabé quand à moi son agi bena ndé comment propre ya Chico Mpululu ngana ndo benga na miso na cinquantenaire wana. C'est que vous avez confirmé biso selon ba dire ya bateau, selon ma source d'information autoyoki. Tant le président vit de loin Babo qui qui a qui poison bato baloba qui zala qui pololo yeta yenda zala qui parmi bato oh bachila qui président vit de loin poison koyo kaningo zoloba c'est comme si azaki délaissé pour na souci wana ya romona ke la plupart ya ba fan na ye ba délaissé qui est en ba yoka qui loko wana tindenge pololo akufi na mitu ya bato etikali ke pololo mutu achila qui vit de loin poison. Ba fan ya Mpululu parce que ko abandonner Mpululu te eza monde ya ba artiste nde ba abandonner ki Mpululu au monde par rapport ya bandonding na bango bane ko benga son Mpululu te na ba chaîne belé ba lexi image ya Mpululu lelo ke ba olela Mpululu image ya Mpululu wana parce que là jamais ko tala ba théâtre na bango to monde so Chico ta tala ba théâtre na bango par 20 modem tando benga Chico on a sincère à présenter amour moko vrai et pas Chico pour toi ba abandonner. Tout le monde est là, il y a tout le temps un modèle. Tout le monde est toujours le monde comédien mon côté mais na Chico Mpululu. Basta la voir mais basta la groupe ya mabe. Pour na ba kita Chico tina se le lo balongi ngo, le lo Chico ya kufi. Ça il faut pas se peler ba les là. Basta la ba campagne mabe, voir même ba producteur, batika la ba producteur ba abandonner Chico na bandenge nyonso. Na bandonding na bango ma producteur pena sali film boye. Non, Chico azalate. Parce que les loyers on a couffé dans le bani. D'autres qui n'ont filmé na binoti. Mais ils appellent force na bangote. Toyoki ke Pololo azaki trop exigeant. Trop exigeant, caché na yewana, ezaki très élevé. Yango ba producteur mususu ba boyaki kokota na makambo bazondi. Pour te dire vrai dans un comédien non. Comme on va dans ça émission za comédien. Dans notre travail na plus que vainqueur chez Papi Kader Mamba. Naza pena acteur pena na travail na Chico pour film moi kota na chaîne moi c'est peli ça na joie wana bandonding ya lelo o est-ce mama cachete o komi film na yo o bengi muto azaki poche ya lungo elanga moi tableau moi ya lungo elanga caché ni Chico senga eza ki muté mombe par rapport ya jalousie ya cité ya Chico azaki nango jalousie ya combo ya Chico par rapport ndenge komaki likolo tout le monde ba bundi wana ba ko esaka Chico na mabele qui monte ma belle qui trop na milieu ba comédie qui monte ma belle ba bundi ba maladie ba ba que la Chico ba maladie ba ko sa Chico azaki impoli ba ko sa Chico azalaki boy si les autres monde Chico yo kufa et ça na monter ba ba poison pour déjà Chico akufi na souci akufi na souci ya qui monte ma belle ya ba comédien o ba linga intel ba wela kani e bele kasa ba wela na moka ba code ba wela ma ko linga ba na Facebook
elo ebomi Chico ya moi mais nga normalement nazomona balingaki ko étouffer talent ya jeune artiste wana Pololo pour azaki na makambo faut le dire Pololo akotaki déjà na école moko ya bien azaki na lignée moko ya bien Pololo ayo imposer style aye outi si je me trompe pas azaki bagina président ça y pas Caleb hein Chico wa jouer peine na Caleb azaki auta na lignée moko ya bien la lignée moko ya bien azaki na s'imposer style mo na Congo o mutu mo ta ko boyango oh mutu mo ta ko abandonner non après pour le belé l'automoni pour le belé l'automoni comme va jouer kizengi c'est grâce à Pololo et ça monde mon boy oh son ngala zaki na poto ba mécène oh ba congolais ba congolais photo meka un peu abandonner non ba comédien oh grâce na bino ndeki mutema be o ekomi makasi na milliard ba comédien grâce na bino oui grâce à ba poto mutema be ekomi ba wela ba $200 ya ba code ba $300 ya ba code ba voire même ba $20 ya ba code ba tindela ba bango yango mo le comme na million ko bomona ba comme na ba kisi ebele eza ilo mo be photo déployer yango na milliers ba comédien mais amaoula tout monde ba artiste à libanda ba ivoirien comment ba évoluer ka bana amour mo pourquoi pas biso ba congolais tous en amour wana lelo moninga ya kufi moninga ya kena mabele tango weli o diaboliser que non bolo ngoyi na nzonzing obenga ke na nzonzing te so obengi Chico Pulu na nzonzing ngana ko jouer te ebele ba no cha bongo papa ozana mo kombo na poto te ngaso Chico Pulu na ngana ko jouer te to yebi bango ebele wana oh ko tsate mbeka siko na ndotanga ba kombo na bango bazami mabe ba to théâtre oui franchement bena mutebe matangai mutebe benezo matanga bazami te mabe ba to théâtre ba mambo il faut pas anolela ndi ba olela wana il faut pas balela ndi ba olela wana et ça là vraiment passe lelo komona liwa ya Chico Pulu kokufa ninga tiki biso boy est-ce que avec un bon terme akufi un bon terme na président Videloin est-ce que tu as ba rumeur ba source d'information que Pulu yena sai zaki benda bika est-ce que ninga kufi boy ba yokanaki Pulu na ça je pense que ba no connaît soit un terme il y a bien bazaki par rapport que Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ngomoka ba comédien wana ba créer actualité pour la télévision le poison. Pour na ka ba ki chaka Valeria Pululu ba ba longola amour mon bazaki na envers artiste. Et ça et bien information est bien place musu te maka pas ba comédien et kiri na bango wana. Et kiri na bango wana Pululu franchement Pululu la komaki so moni Pululu bo senti que na mutu aza effrayé na maman boye. On senti dirait aza abandonné. Et comment il y a Pululu boya na matanga et Pululu aye wana bele ba mo benda na benda. Asanta qui dirait abandonné mais l'autre monde ba olela sur Chico Pululu. Pour le comédien vraiment franchement l'humanité. Lélo, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'artiste comédien Pululu? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui en bref?
autre qu'on retenir pas Chico Mpululu vraiment qui vraiment agressif dans mon salaire, alinga mon salaire n'est vraiment minimum makasi. En plus a créé qui alinga qui cause imposer idéologie. Oh ça il est le bravo l'artiste. Pour nanga Chico Mpululu la profiter ça toujours vivant dans total ba image ni le circuler. Est-ce que yo le lobo Chico Mpululu be ba olela yo? Otika la te jamais libanga na muki. Auto na li bende na okufate. C'est comme si tout se comprendait, c'est comme si yo moko se contredire. Tant ozolo ba yo lelo bomi Chico Mpululu, c'est comme si mutunda bomier. Premièrement c'est là, premièrement, deuxièmement ozo évoquer que nous bomi était à kufi na souci. Au juste Chico Mpululu à kufi na nini. Au créer elo comment qui muté en vers muninga na yo. O ezaki musala abanda ko liela na kati. Musala abanda ko fude la bana chic, musala abanda occupé maman, occupé papa. Yo longo lié yango, opoto lié yango. Ils ont comment mutu directement. Tant longo lié o azaki bon même moment ezaki nango ezaki yaye. O retirer yango pona ki muté en be na yo. O comme na succès o remplacer yé moko Chico Mpululu na place na yo. O bomi mba moko. Est-ce que bomba yango na tolo ba ko bomba ki muté mambe o ezo circuler na ba comédien. Yango na belé tout le monde va zo évoluer té. Ba zo nganga directement chez ba parents. Voilà, tout continuer na Marula Mokonzi. Alors Anani Kodia là où tu es, de là où tu me suis, je te salue énormément. Gloire à Dieu, c'est l'homme noir, Montréal. Bateau, tu as le Bumbashi le 26 janvier 2020 et aux héroïnes dans l'hôtel Caravia, Pullman Caravia. Puis aux la sortie mondiale, il y a l'album, il y a apôtre Nabiso Jacob Mukumbi, comme album Wana Atumbe. Alors, son excellence Jacques Kiaboula Kouete, place aux Ali, Bisika News Studio aux Ali, Zambalola qui n'est qu'au Pambola, vraiment papa, pour une initiative, il y a Malamu Zui, il y a Robeta Konslani, apôtre Nabiso concert Mounini Wana le 26 janvier 2020 pour la présentation de l'album Nae Atumbe. Masananga Jean Cité Ndafouamba, moyen place aux A, Naosolayo, Solisa Zeke, et ça l'a plaisir. Bob Songo, l'homme le charismatique Bob Songo. Alors, Amarula. Les lots comme on a espace il y a une année pour perdre ma tête vraiment. Mindondo, Mundori, Pululu, baza ba tête il y a théâtre na biso awa. Pour perdre bango bongo. Et c'est dit à quoi? Kaka kimta mabe, kaka ki kolingana tene balingani te. Tokara décision ka nzambe ninga lobarake no mutu azana tana ye okoka kufi ezaki ta mindondo ta mundori le lopeta ya pololo quelque part sur dongi simana bible babi l'homme propose Dieu dispose. Mais car il y a une année tu perdre maman mindondo tu perdre venamso mundori tu perdre Léo tu perdre Chico Mpululu pas ba Chico autre une tête d'affiche nandenga CP tu perdre ba comédien wa mike bazaki ba jeune talent voilà comme na matete tu perdre Mishka na compatriote na famille Mishka et ça et là au moins boy les kana milliers ba comédien et ça signe par hasard signe moko boy bazo lancer les bango ba ça l'attention ma beza liboso parce que ba série moko tant mami ndondo akufaki prophétie moko bimaki wana bato théâtre il faut ba sambela trop vous avez signe moko par hasard bato théâtre balingi ressemble te belé et comme une dirait métier mon boy hein so ça qui nous en autant gâté na yo refuge na métier wana parce que moment les qui c'est comme makasi il a théâtre qui c'est comme makasi qui pédé comme makasi oui qui pédé comme makasi qui c'est comme makasi on va bon on a poisson circuler sous makasi et ça parce que oui na milemo ya kwa envier na envier na comme le roi Papi Kader na envier na comme le roi Junior Samarola comprendre na envier na comme le roi Hans Luzolo quand on envier biloko wana et bota keto na bakongo abenga ngo keto konga na mon kongo ne grandi na matete bena pour na saluer ça mon kongo monter mais même kongo la reine de Londres le seigneur de la ville Papis Mayavova mon vieux il n'a bien le seigneur de la ville pourquoi pas toi Sam Mukunku roi de la Tchango il finit quoi Tchango Sam Mukunku bena désormais a rompé un sponsor officiel na mon téléphone à sika et ba téléphone à sika ba vareza sika na Tchango encore na Sam Mukunku ça qui monte mambe aux circuler la milieu ba comédien il faut pas mettre un peu ko changer pas mettre un peu petit caractère wana exactement bien té ba lo que l'on entend
mais misusu mpe bazala na batroupe théâtrale na bango ezalaka mingi batroupe évangéliste yo ntango olo batika kisi bakota na nzambe bazala deya na nzambe groupe évangélique ezalaka te groupe évangélique ezalaka te je te dis la vérité ezalaka te nakopesa voir même bapreuve ke groupe évangélique ezalaka te ezalaka te existaka te. Voilà, conseil nini okopesa na baoyo baotala biso baévoluera peut-être na monde art baoyo peut-être baza na batalent na bango babimi sika lokola comédien na biso moto asimi makambo mikolo eza vraiment Aïda asimbi makambo Jésus mobikisi asimbi makambo papa lianza sina banada dia baleka mais banada dia baleka mais basa musana bango bien. Conseil d'opération là-bas conseil d'opération là-bas j'ai un talent boya lelo bazaka na bolimo balinga musana bango ba envier na bango ba code wana te yaka wana ba envier na bango te nga fona lata boye so muninga tournage nga fona za lokwa ye ba envier nde musala na bango et sala ke ba ke liboso l'autre monde to perdre Chikompouloulou to perdre Chikompouloulou biso to monde que to perdre l'homme so artiste mon maman est-ce qu'on va perdre nani to banana e to bandeko na e baleki na e ba perdre nani ezali lo mombo et continuer toujours couper sa biso passe na atiki bana ouais atiki bana on me bana na nombre ni na ebite me chiko azaki na mwana moko na ebite o ngana ebi na mwana na yabi mwana moko atiki mwasi to atiki basi wana vraiment na ebite abala na za vraiment information wana te. Voilà, je pense que c'est par ici que nous mettons terme à cette petite analyse. On a méga écossaise la binonande de Gonanga Amarola. C'est vrai que dans l'espace il y a une année de perdre vraiment la tête d'affiche belé Mindondo, Munderi, Lelo Polo, Lobby, tu habites ceux qui sont à la nani. So ils ont vraiment liwa ou ils ont été pas en Zambé, ils m'ont croisé le kumo. Parce que ceux qui ont liwa ou ils ont mutunazo provoqué en haut, la mouté à ma belle, likunya, poison, nini, wana Zambé a gagné visiter Kanae, Zambé a visité vraiment Kanae. Amarola, mot de la fin, ma banga salutation vite fait, tu es banento. Ouais, mot de la fin, nangai na pesi ba tutu balandi biso mbote ba commentaire vraiment bo lembizambe ko tshela so rigueur pour mettre sur ma rigueur artisan que to sala musala pour to pesa mes information eux les karana kine belé boza mino bambu me bana makoki ya boye kin ba monte bo ba actualité les karana kin so to sala que fort yo lunga banda kuna biso to servir bino o boluka kabotala et on a porté na pesa numéro contact nanga plus 243 89 73 221 plus 243 89 73 54 221 obtenir saluer grand pote mère Charlie Mutetage Asuka Lorette compresseur Pierretto Dimba mère Clara la patronne moi ça pembe Clara Maya Vova te Maya Papis Maya Vova abi a danger véana et ba bengue le seigneur de la ville c'est que Londres mon beaucoup. Merci beaucoup à toi Marola Mokonzi. Voilà, je dis encore merci à toi, Anani Kodia de là où tu me suis. Ma soli au moins, na solo li au moins trop na émission Anani Kodia. Je te salue énormément. Alors Tracy Mbelenga Pro, Claudie Dasuka la Mignon, je vous dis encore merci. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Montréal. Gloire Zake, c'est l'homme noir. Un grand merci à toi aussi Christian Manza. Merci beaucoup de là où tu me suis pour l'assistance nayo, pour na musala malam ol, sala nelenga Congo TV. Merci beaucoup Nabino Mibale. Alors moi je vous dis à très bientôt. Bob Bosongo, l'homme le charismatique Bob Bosongo. Je salue énormément. Jean Citenda Fouamba moyen. L'héros dans l'ombre, Madame Grace Mandela. Nabele la yo Madame Grace Mandela babona ne yango. Refusé gatika na système ya chapeau yo na ba lunette yo. Madame Grace Mandela, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.